Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député ya mukolo mwalelo tokomi mercredi 3/3/2021 masolo na député c'est dans quelques jours, dans 5 jours, journée de la femme. Mbote na bandeko tubako la nangai kuna na Goma Bovik club tokomi wapi na batu nyonso bazakuna masolo na député élection na Sénat bati lukwebo élu président ya Sénat eza masolo tokobeta bandeko nangai la déclaration de l'église catholique mukolo mwa lobi to zwaki tente ya aborder yango lelo tokolobela yango mwa muke avant que to zwa ndeko Eliezer à partir ya mbujima ekuna soki ya komaki malamu soki eleki ndenge nini tokoka koyeba parce que talakaka il faut ka koyeba mutango bitambola tambola eza nini eza liboma to eza ndenge nini ye aza eli ya Kinshasa kokende koluka nini oyo député ya modèle nini oyo oyo député ya modèle nini député avandaka te yo somona député journaliste asa vota combien de lois oyo député ya modèle nini ye kokabela bato nde amoni politique masolo bandeko nanga lelo tozali 3 mars 2021 eloko nalobaka na bamama na biso eza nde que il ne faut pas kolukaka ko se victimiser, il faut qu'on s'affirme parce que na vie na ba famille comme on appelle famille mususu bana basi baleka bana mibali okuta bana mibali bazo melaka ba shimboki ba diamba ba nini mais okuta pe basi mususu ba responsable. Je n'ai jamais été d'accord na batu balobaka moi c'est faible, oui il y a certains points oyo basi bakoki cause à la faible, mais sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel okokuta basi belé ba l'équipe ba mibali. Je pense que to kakandengwan et que la journée de la femme, oui toko kabela batu maputa mbiso toko tala nini toko sala, mais ce n'est pas ça. Mais à l'occasion, parler à ces femmes-là. Parler à ces femmes. Tout le monde a dit il y a défenseurs des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Parce que il y a des hommes qui ont gâté. Il y a des mibali. Bon, il y a des mibali. Association, il y a des mibali. Mais il y a des base. Plus vous allez là-bas, plus vous vous affaiblissez, plus vous avez besoin de cima. On a besoin de femmes qui se battent à travers Mayel. J'ai toujours donné l'exemple dans Moussalo, il y a un journaliste, Obisoto Salak. J'ai toujours donné l'exemple, il y a l'honorable Christelle Wang. L'honorable Christelle Wang dans une ville où presque la plupart des filles, au Bayaka Kosala d'émission, au comment on a besoin de d'émission à musicien, à la une danseuse, à percer kuna, à salibo, ainsi de suite. Donc, il y a ceux qui ont un plateau, il y a ces différences. Et quand vous vous amenez là-bas, beaucoup bimaté, au coxelete, biloko maura ya kosala pona, oh biloko ya sexy, biloko te. Mais quand cette dame, Christelle Wang, arrive dans les médias, elle entre dans les débats avec les hommes. Abamina ba débat, zokende ba club 50, ba kiosque, mikolonios, et elle épatait les gens. Parce que azaki comme ma débat likoro des fois ya ba mibali. Voilà la catégorie des femmes. Nous avons beaucoup publié à la femme de valeur, femme de valeur. Femme de valeur reçoit quand la publication. On doit sentir penser que là où les hommes font, même tant que le quota de la femme, le pourcentage n'est pas respecté. Mais bino na ba réunion politique, est-ce que pourcentage wana bo respecta quand na ba contre politique okokuta tala bana mibali ebele basi muke, mais soki okuti place basi bazala kebele ka biloko ya mobilisation ya kobina ya bani, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Quand quelque chose, un mouvement commence, pointez-vous, sortez, avancez les arguments capable ya moni Christelle Wang a kenendengo na les lois à député.
Moutoua sepelana été. Bako critiquer, bako ça la c'est ça aussi la politique. Et je lui ai toujours dit. J'ai dit, madame, ce que l'Inibalo Belayote, c'est facile, tika news. Même ce que tiki news sur les lots, bako balaka koloba, et assis là naïe. Ce qui va tout, bakufa kapona, que bazo tonga bango bazo lo banaba, mbelebiso yoto kufati. Et ça quand on va niboy, Eliezer Asai. On va niboy, et la villageois, on va niboy. Qui villageois yanga moko? Qui kozanga kutanga yanga moko? Qui kozanga koyeba kolata yanga moko? Je vous ai donné comme moi et le moko na sekaki. Oh ya moko akuti ma collègue nanga. Alata ki bilama na ya alata ki ngana yeba ka makambo kolata te. Ayo na lobi oh. Est-ce que Eliezer a kolata boy? Est-ce que bon, vous voyez ça, c'est quand même. Masolo. Na Sénat bande kolonga élection Salim. Honorable Bati Lukwebo Azalaki, l'unique candidat à l'Union Sacrée. Et il est passé. Nakosala Labino, Nakati Abatuana Valeki na Sénat, 3 personnes. Bazalaka ba candidat en compétition, Tango ya bureau ou Yelekaki à Tambo Mwamba. Je vais vous les citer. Na 2019, na Tango ya élection, na Sénat. Bati Lukwebo azalaki en compétition na Tambo Mwamba. Il a perdre Tambo Mwamba leki. Lelo aza président ya Sénat. Na deuxième vice-présidence, l'honorable Sangouma a perdu en faveur ya Ti Basima. Lelo ba voté. Kanyimbu, l'honorable Kanyimbu et l'honorable Kanyimbu azalaki candidat rapporteur lelo ba élire calcul ya nzambe ezalaka na ndenge nango eloko soki eza ya yo kowelela te ekoya olinga te batu balinga te donc ekoya nango ne vous en faites pas ekoya nango yango bandeko nanga tangu tozomeka kotalisa bino nga nalobaka na batu je crois na eloko babengi prédestination soki okutani na mutu na circonstance moko boy considérer cette relation one oyebi esika ekomema yo te. Le bureau est là, l'honorable Carole Aguito est passé Kester et Zalaki bakena premier tour babundi deuxième tour avec Oleka, bien que la plupart ya batu bazali ko sepela na présence na été parce que bazalaki na mauvais souvenir ya gestion na ya Sonas ba estimer que ola sala biso bisala sala boy bakepe bapesi question place en bongo donc ezalokola opesi kuluna licheti et opesi kuluna munduki donc o faciliter parce que licheti ezali ko senye musala ya makasi mais munduki ko faciliter. Mais ce que je peux dire dans tout ça, l'honorable Carole Aguito, tout en vous félicitant pour la élection na yo, mais il faut koyoka aussi ce qui se dit sur vous dans l'opinion. Donc, image surtout pour une femme, Ozana mobile, Ozana bana, mais ce qui est kotambola kanengo aneza bienté, cherchez à améliorer votre quotidien, votre façon d'être et votre façon de vivre et causer la maladie. Mais ce qui est demandé en cas de wana muyibi, wana donc asili simon, quelque part là, les autres ça pas trop bien. Il y a un lobaka bato. Bon, il y a un benga quête de loyauté. Même pour les membres du gouvernement, Tozozil. Que Excellence, son Excellence, Jean-Michel Samalou Konde, après Sabiso Batumoko, quand le peuple va regarder, à sentir. Lobby Nathalie Sekibino le lobby, c'est pas possible quand même. Excellence. Yo oko kamata, oyambi batu nyonso, tina ba musicien, batu nyonso, mais ba conservateur ya combat. Lokola ba Frank Diongo Chamba, lokola ba Eugène Diomi Dongal, tous ces gens-là, oboyi ko yamba bango. Mais c'est pas possible. Ah, tant on a zolo, et les ailes, c'est parce que ba yambi était, hein? Quand on a un programme ya ko yamba matin. Nous avons un programme ya ko yamba matin. Azadi ko yamba ba structure, ba parti politique, ba regroupement politique. Ngana zanani. Mutu mon côté, simple villageois. Mais est-ce
s'annoncer l'issue ma bête et ça les mapé ma bête n'engouane. Parce que si nous avons un gouvernement, il y a bilondi kaka ya kala ekoya. Ndenge na lobaki na bino ba parti politique na bino. Oyo ba chef na bino bozomona. Oyo bazalaki contraquer le député. Pona to koma wana. C'est la révolution parlementaire. La vision du chef de l'État. Tango a lancé discours na ya 6 minutes. Et belé va seka tie na réseaux sociaux bazo tia batambo mwamba bazo seka na ba ilunga bazo seka. Lelo tambo mwamba. Mabunda. Ilunga. Lelo bazo seka lisusu bazo seka te. Et le PPD est comme mboa asumwa kamata mwana kamata mukolo. Est-ce qu'on peut nous intimider? On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas. Mais lelo, place si bazali ba ko regretter. Même nenga bazolo ba, tozo sala, tozo bongama, ainsi de suite. Tantôt tozo sala l'opposition, tantôt tozo sala l'opposition. Ça devient quand même plus grave. Mais ces députés-là qui ont cru, bande konanga, il faut le reconnaître. Autant bon député tika policier, autant les lots, bon reconnaître bon. C'est pas tous les députés, je l'ai dit. Même ceux qui vont reconduire le nombre, la taille à gouvernement, bah député nous sauté, bah kozoa. Bah kozoa nous sauté. On va prendre combien de députés? Combien? Hein? Bah kozoa combien de députés? C'est moins, bah kozoa peut-être 30. Ceux qui conseillent Nanga, Bakozo peut-être 30. Il faut apprendre à récompenser, à encourager ceux qui osent. Sinon, Batubakobanaka Tangozo qui ne va pas vendre, ne minute à Souka et Bayeko Bimawana, ba occuper peu ba poste. Bobandi Kolo dans les médias, rien du tout. Biso tozo lancé, quand on tozo lancé, ah. Basia moi moko babotami na kabinda, bazana cerveau moko bakangama na mutu. Awa, tangu batindelinga image wana na bandi komituna. On va essayer de toquer à la porte de la distinguée première dame. Est-ce que c'est possible que la fondation et Sunga biso ndenge Sunga ki ba siamwa où il y a Sankuru. On va essayer. Mais jusque là, je me bats bande konanga. Pour na likambu ya couple oyo babomeli mwana. On doit connaître, il faut toeba. Le magistrat Bas Oyazana Mwanda, il faut toeba. Kozala na mutema. Parce que yoko bota jamais mwana, même ceux qui ozana et le komoko bobo qui ne sacrifier mwana ba pauvre. C'est pas bien. Et je le dis toujours dans ce monde, nous sommes tokuta tokotikaya. Voilà pourquoi cette fois que ozana possibilité Sungande Konayo, Lelo, Ndeko Eliezer Yewan, Akitina Mbujima, il est allé accomplir ce qu'il attendait. Et des fois, quand je le regarde, na mona kayelo gola mutu, na comprena kate a lukakanini. Yocho mona oza eli ya lukunga, baninga bazo se concentrer, même bakalo joana tolo bakaza concentrer na changuti. Mutu na mutu aza concentrer na circonscription na. Yewana lungi tanto ake Goma, tanto ake Changu, tanto ake Kasindi, tanto Niragongo. Donc, tu dois comprendre. Ok, bon séjour là-bas, et si quand vous allez, moi, image mouké, y arrivé na yena Mbujimai.
yango ekomi komonana 207 ebale mozindo honorable ntango liboso peuple na ye na nsima bino bokoleka wapi ebale mozindo honorable ntango liboso peuple na ye na nsima bino bokoleka wapi alobaka salaka soki palaki papa bonkera bato akokisaka maboko pembe ebale mozindo honorable ntango liboso peuple na ye na nsima bino bokoleka wapi yango ekomi komonana 207 ebale mozindo honorable ntango liboso peuple na ye na nsima bino bokoleka wapi ebale mozindo honorable ntango liboso peuple na ye na nsima bino bokoleka wapi alobaka salaka yango ekomi komona 207 ebale mozindo honorable ntango liboso peuple na ye na nsima bino bokoleka
Betwabwe. Twabu kabidie. Kas. Aba nukaka. Ndimu wandinga kula mchiluba. Kadi nanu fwele lusele mungu wa mangala abuela nanu fwele anulusisi kimu mna. Betwabons. Ndindwela twasakidila wabunyi wa mushindu hunu dibaro kutwakidila kachakana tuwa banzi kumfato malo andi o inyosa krechi o chisekedi wetu au mtu pamoyanyi chisekedi katutumwa na to detu tukenga maika iko Nzengwa kaiko insécurité detu fafoni za simona betwawe. Je remercie la police pour sa présence et tous les services y afférents. Je dois vous dire merci sincèrement. Ce jour peut-être une semaine kwani tuyikila watumanya malwe mneni bonsu watufingana na kuchisansa bali bamanya mbamanya simona. Merci beaucoup. Voilà. Ya muke kaka pona ko il est là à l'aéroport. Ya Bipemba. Moi kenaye ezalaki ndengwana. Na lingina lobela dossier ya déclaration ya 5 ans. Na yebisaka bande ko mikolo nyonso que l'église catholique tobunda na bango et tozaka na limeme moko boye pour ces hommes de Dieu. Tango na lobi tozalaka que ça soit le chef de l'État lui-même bomona jamais kangela église catholique kanda balobi ya yambi bango basololi baloba cardinal Mosengo à l'époque asali ba déclaration près ba élection asali. J'étais là alors il y a un jour sous la pluie je vois le cardinal entrer. J'ai dit ça y est. Ça y est. Le cardinal Ambongo alobi le chef de l'État n'est pas dans ces histoires là parce que makambo ya élection bazolobela ya 2023 eza ko tindika porte oyo efongwama déjà. Il a dit que c'est ça la priorité. Mais l'église, la 5 ans ne devrait pas revenir on organise les élections pour le bien-être de la population. Il fallait se soucier sur le social et la population. Que, voilà, en ce moment, le gouvernement Yassama Lukonde s'est concentré d'abord là-bas. Élection. On organise les élections pour que les dirigeants, pour s'occuper de la population. Mais on est encore là. Élection. Même si on peut organiser les élections en 2023. Et qu'on place quelqu'un qui n'a pas les soucis de servir la République. Donc le combat de l'Église ne doit pas être le combat de l'organisation des élections. Le combat de l'Église, par contre, doit être un combat à bien-être de la population. Le combat berger, bazali koyoka souci, il y a pas je pense que tokoyo kanamo mukiwa. Mais sinon, ça sera une distraction. Oh, ya lobby, élection. Finalement, au lieu que le chef de l'État se concentre sur l'amélioration, yani, élection, mais finalement, et quelques jours après, la souffrance est en train de monter. Mais concentrons-nous d'abord. Nazo souki sana dossier à couvre-feu. Lelo na Guadeloupe. Oui, Guadeloupe. Couvre-feu zo banda na 18h. Balobi lié à confiner tous les cas na couvre-feu. De 18h à 5h du matin. Il y a des choses de 21h à 5h du matin. Mais tant que tu vas se plaindre, mais couvre-feu wana ba nekonangai. Ana Kinshasa comme il sikoyo et comme il okola eloko moka kandengwa. Hein? Mais checkpoint tango ya modèle oyo ngana zo comprendre. Et comme il y a ndengwan.
quand vous trouvez degré bateau, bazo préféré kozwa moto koleka makolo wana bazo contrôler bangote. Couvre-feu est tel cas bateau ya mituka. Et puis comme il penza ba péage donc nengo zomona un jour na yokaki mutu moko bazo tala na mutu na bi papa boni kozala l'heure régulier bo eloko la policier bazo zela heure à couvre-feu. Ndenge bazo banda donc 21h moins. Donc 45 basi basi biloko wana ba télé. Juste bakani. Est-ce que c'est la volonté de contrôler ou bien c'est parce que bazo courir derrière la perception d'argent? C'est quand même compliqué. Il faut ceux qui mesurent et continuer. On doit serrer et les piétons et les wewa comme ça tout tikala. Mais ceux qui malades diminuer, qu'est-ce qu'on fait? Guadeloupe awa ne zoloba. Balobi pendant mikolo wana bako banda ko vacciner batu. Bako banda ko vacciner batu butu. Awe pana biso vaccin yaki ceux qui plus d'1 million, ya ba vaccin awa. Balobi que ce n'est pas obligatoire, mais c'est comme na Congo. Comment nous allons nous comporter? Comment ça va se passer? Masolo. Avant peut-être que Tossi Lissabande Konanga, Nalingi, Nalance encore, cri, yaba o bazana domaine, wan. Pona basiamo wana ba uchi kobota wana kabinda tozana province Salomami. Si nous pouvons intervenir, ba minganga, ba docteur, ba o ba yebi ba structure capable de nous aider pour nous sauver via bana wana et cause à la malam. Parce que moi, je ne suis pas du domaine et même temps on a zo comprendre tout ça. Et zo lekelanga parce que mutu ayeba kanyonso azate masolona de pité c'est qui s'en déconayo nyonso tokutango tokotikango bakonzi minene bato mbongo bakufaka ba jeune bakufaka bana mikepe bakufaka yo ya yo mukolo kokufa quelle sera la référence bosunganaka et nous sommes là, en train d'observer, tous autres là, de quoi les airs, place à Zali, qu'on a bonjour, place à Yena Mboujimai, à Komina Mboujimai. Pas pour la Kotala, il faut qu'on pèse ça, un espoir. Kotali Sabango quelque part que, parce que les gens racontent des choses. Kotali Sabango que les chefs de l'État ne les a pas oubliés, à Bossani Bangote. Kotali Sabango quelques réalités parce que l'information est mon réseau commaté, l'échange. Et aussi, prêcher par l'exemple, Kotali Sabatouke. Ceux qui ont un amouké, même la Bible dit, Okosungande Konayo, Kozalamala. Plus de 143, 9, 98, 311, 332. Merci Nabino Nyon surtout. Oh, Bosungi. Bosunga Katana, moi, Mouké. Je dois vous dire sincèrement merci. Au nom de Masolona député Nakopé Sabino, merci. Parce que c'est un acte où ils ont saléma. Pas parce qu'on a besoin de la concurrence de la moto, mais parce qu'on a besoin de dire aux autres, vous pouvez mieux faire. Merci. Tout le monde.